na moment où il faut faire attention puisque diable a bimisi pe ba faux serviteur oya ko pousser batu na ndenge ya mabe ba yo kalisu ba sali ya nzambe te o nzambe abenga eloko nezo prouver que nzambe mutebise que pasteur Mozimbi ya okufa na olobi te que bazanga ba encadrement mais je connais na bango mibale je connais Sœur Tiffany c'est un sœur o abanga kanzambe c'est un sœur o aza rankinete mais frère ndeko na biso évangéliste Roger Bakape a musali ya nzambe pe asali belé na mboka na biso a indiqué bato alors na moment oyo mutu prophétie et comme le quoi neti ba traître na sens que bato baza nzambe te balingi bazwa temps ko exposer bonzambe menzamba lobeli ete donc prophétie ya nzambe nde na zoloba epanzaka nanu bato te. Le devoir nous appelle, mesdames, messieurs, vous qui tirez sur Nouvelle Tendance Télévision. Avantage de la spiritualité, que la spiritualité est donc qu'ils allaient pouvoir absolu. ndenge ngai nani okwamie na boloko ya bolingo oyo nzambe nazwa pe bambo nanga bien ya on a préféré na sala nanga vie Toyebi qui accepte de porter cette bague que je place à ton doigt. Bandeko balanzi ya Nouvelle Tendance, bandeko balanzi ya Alendele TV, na tonyo botonzi ya kwebete. Boza ebele liboso batanjo ikenya bino lokola habitude pour s'abonaka. Na chaîne na biso pona kozwa ba information awa na Nouvelle Tendance pe na Alendele TV, na tonyo botonzi ya kwebete boza ebele ya kolanda magazine na bino soit émission na bino vérité ou réalité oyo tozalaka wana pona kopesa bino basango ya mayema koleka na République démocratique du Congo, tope ozoleka na mboka bapaya. Mais lelo na kati ya Nouvelle Tendance to na Alendele TV tozobeta vraiment lisolo makasi na makambezo leka entre basala nzambe o tozomona lelo prophétie tozoyebate wapi ya vrai wapi ya faux. Et si mayawana to komona désordre makasi na kati ya bala na nzambe to na kati basala nzambe o bakambaka biso na église yango biso lelo to luka kito luka moko ya baye o bayebi musala ngo malamu ya ba pasteur o bakambaka biso ya ba prophète wa pesa biso ba prophétie ba meka un peu kolimbolela biso na maso oyo ezokoleka awa na République démocratique du Congo pe ba luka ndenge nini ya ko expliquer biso ya kozongisa bana nzambe en place yango lelo to yambi moko pona bino aza serviteur de Dieu aza prophète ayebi makamba manzambe malamu parce que nayebi déjà nazwa peta ya kosolola na ye nayebi lolenge nini apelaka soki ekoni makamba nzambe elongo na ye tokomeka un peu kosolola na molai vraiment ya koyeba nini ezoleka entre vie ya basala nzambe. Bonjour prophète. Bonjour Serge. Bonjour santé. Oui, santé très bien. Nando biongo la vie que prophète azama. Ouais, prophète ça outi mangenge 2019 tomatarango chaque année une fois tomatarango te tangu nyoso na année tomatarango une fois na année yango mangenge 2019 tomataki yango lobi lundi tokiti lelo mardi na bana nzambe nyoso ngoko matango pa une fois na année tomatango une fois par année tangu nazalaki frère chez mon père spirituel pendant matango régulièrement chaque fois mais tango aussi to koli to comprendre que ngomba ezesi comme akoke nango tous les jours te yango wana tozwa ki recommandation na biso communauté Efrata ozo tambusa mananga prophète Joël yango recommandation pesa maki panzambe chaque année to matango une seule fois to matango une seule fois chaque année to mona bikamwa to kiti bat babala bat bazwa misala pe lobi to zalaki kuna to kite lelo nzamba sali biso grâce yangwana to kiti lelo to zuita mpo to passer sur une émission c'est l'invitation.
Merci beaucoup prophète ozokoma kaka mena tikalaka mwa moki wana mpo bato bazalaka lere nyonso ke azozwa temps ya koluka komataka ni ngomba kosololaka ni na nkolo ndenge elobamaka kaka eza bien te to eza bien. Merci Sœur Judith na mutuna na yo ezali malamu mais autre part pe ezali mabe na côté ezali na point positif na négatif. Alors na côté ya négatif ezaki eza na bato misusu bakomi komona lokola neti na montagne nzamba azalaka wana. Ok, nous na moment tozali vivre na ta grâce tozali sous na tante ka pona mona bikama efuna ke mangengenge parce que Jésus lui-même a incarné kati ya corps na biso pe molimo na eza kati na biso ezo sala. Donc o tozana ngo posa so to sengi même ofukami na le o esengeli ya malamu nzamba ko répondre mais ba oba matango chaque fois batu misu bazo matango na ndenga loyenge na mataka mangengenge na kende kaka mais sans recommandation matine kaka musupa matika pazange sika kolala mikola zana ba problème na mataka kaka mais zana batu misusu wa yebi da mambo nzambe a maîtriser vie à montagne ayebi aza révélé à komatango même une fois même deux fois les âmes bêtes mais deux fois par année par mois misuba ko matango selon recommandation de nzamba pesi bon o ezala vraiment mso mona moi o bosala 30 jours okina mwana kuna 20 jours mwana kuna to ana 10 jours. Bon moi na chaque fois ezama bête soki ezali message nzamba zoloba ke ba basiti 7 jours à prière bakoti 20 jours basiti 20 jours bakoti 100 jours sur les recommandations nzamba zo pesa bato pour église ezala toujours fortifié réveil ezala makasi ezama bête mais soki bato bakomi ko sala bien pasteur akomi ko sala ngo po bandimi bazoki église efona kanga bango eza vraiment lisuma la moté ou bien bandi bakomo pousser pasteur faut to sambela ka chaque jour ce n'est pas bien parce qu'il faut tika batu pe bakenda kolukaka il faut kozwa batan oyo sengeli ya kozala pe en moment ya mabala pe bazala wana ba mama bana bazala wana moi teki makambo pe le mo comme pe ko bomo mabala et comme pe ko créer mo ba désordre na famille ni mo sa libalo ko kende banda 20 jours banda 30 jours okenda tango zonga pour dans l'église to papa lodo papa linga te maman sambe. Bon ezali malamu eza pe mabende na zolo na sens que mutazo kamba batu na sentiment na ye ate 20 jours parce que message ko ebimi ya nzambe eko panza batu te ko zongisa pe mutu aye pa nzambe vraiment tango kozonga kozwa combat c'est bien mais soki message ya nzambe te bata kotika prière na désordre ou bien message ki ya nzambe muta koti prière aye ko sala ba théâtre aye ko sekana ko tala nana ki prière nana lataki tango azozonga en tout cas akozwa mbando na ye ya mabe ezala ya malamu te mais soki mutu aye prière à côté 20 jours azo même batelemele na mobali na ye prière na bino leki chaque jour orumela ki nzamba ko bundele kaka po ya nzambe toujours nzamba bundele d'après utali na présence ya nzambe. Oui, merci beaucoup prophète tozoko ba vraiment na yo prophète maman ni kamna biso lelo to beta lisolo et ça par rapport à prophétie lelo to moni prophétie et impact makasi na kati ya milia basala nzambe na kati ya église prophétie et ba prophétie mususu pezo panza bato ba prophétie mususu zo sangisa bato mais na lingi en tant que yoza de domaine na kati ya makambo on expliquer biso comment donc ko yeba vraie prophétie comment to ko yeba faux prophétie parce que il y a maman moko abimaki na télévision abimaki na ba réseaux sociaux alobi ke auti akufaki auti na monde mususu wana amoni papa le moloto na lola amoni sœur Marie Misam na lifelo et ba pesi message aya opesa biso awa et ba message muso apesa biso lobi ke pasteur Moïse Mbiye ATP pasteur ATP frère Mike Kalamba et puis en tant que et moto makambo ngo ko limbo la biso ngo ndenge comment to koyeba o eza vrai comment to koyeba o eza faux. merci Sœur Judith omoni na tango tozo passer ezali moment tozo benga tango la Odyssée temps ya grâce na temps église oyo il y a beaucoup de prophètes bakobima bazape ya nzambe te mais il y a des prophètes bakobima bazape ya nzambe na message ya nzambe baope baza ya nzambe te bakobima na message ya nzambe te alors na moment oyo mutu prophétie et comme le quoi neti ba théâtre na sens que bato baza ya nzambe te balingi bazwa temps ko exposer bonzambe mais nzamba lobeli ete
donc prophétie ya nzambe nde nazoloba epanzaka nanu bato te mpe nzambe ntango alobelaka mutu ntango omoni message wana eza ya mutu okoloba yango te na télévision parce que monde ya télévision eza monde moko public bato bazotala biso okoluka mokolo nango oke koyebisa parce que prophétie elakisi avertissement nzambe azwa koaverti mutu bien mabe ezoya bien malamu ezoya mais tel comme tes messages en Nzambe. Bon, peut-être à cause d'un peu message, il y a prophète, il y a pasteur Moïse Mbiye, il y a Ndeko frère Mike Kalambai. Bon, Nzamba ebise na ninga lobike, en tout cas na boma bango, na boma Moïse, na boma Mike. Bon, Nzamba ole ben les problèmes tembe na manière nini ya ko kendo ebisa bango. Ako le canal la télévision te. Vraiment sur les messages en Nzambe, il est obligé à temps ya komona pasteur Moïse Mbiye parce que c'est un homme de Dieu on a yebi. Ko respecter pe na respectaka ye na yebi quelque temps batonga na sema mwa nzambe mais moi je respecte toujours musali ya nzambe ezala mwana muke ezala mukolo bon frère Mike Kalamba paza musali ya nzambe c'est un chantre o ayembi pe to mol musique ezo contribuer na église donc soki nzamba pesi prophétie pona ye donc sœur wana zo ki prophétie aza obligé ko mona sœur ko mona frère Kalamba Kalambaya ko partager na ye soki ya boyi lokweza message nzambe azongi mais soki ya boyi ta yambi yango ezape malam akopesa frère Mike ba conseil akopesa pasteur Moïse ba conseil mais ne pas dire que obandi ko panza yango nzamba ebisinga yi pasteur Moïse mbi azokufa nzamba ebisinga yi frère Mike Kalamba azokufa vraiment to ko banzembo notre baza satana en tout cas moi je dis état que défenseur de l'évangile batona baza distracteur na moment où il faut faire attention puisque diable a bimisi pe ba faux serviteur oya ko pousser batuna ndenge ya mabe bayo kalisu basali ya nzambe te o nzambe abenga et loko nezo prouver que nzambe mutebise que pasteur Moïse Mbiya okufa abia ute kuna akufaki nzamba zuye nenga tuna be pasteur est-ce que ekoki pe kozala mutu akufi ate azu message azungi ndenge tozoka lelo abike no est-ce soki mutu akufi mba moka bande kosela nzambe mamoka zana lola opaza mamona lifelo ndimo website soki no mutu soka akufi bon kokota lola wana ezo dépendre na nzambe ezo dépendre na mutu te ne fils que kokota lola ezaki mutu andimela Jésus comme Seigneur et Sauveur à suivre ma principe parce que wana ezamboka mususu vous savez maman j'ai dit on a payé musikate même peut-être au voyage kanga na zuté en kobima libanda mboka na ngolo nzambe au moins va bokene mboka papaya au moins on sait qu'il faut remplir ba suisse au visa au remplir ba donner nos sauter dans la bien au sommet bien na yo vote OK donc cela veut dire lola paix ezaki mutifwa kokisa ba principe au nzamba lobby il faut mutaya mbankolo lokola Seigneur Sauveur mais tout le monde a peu na katia Bible na Jésus na croix ayebi c'est un voleur moko alobi que aujourd'hui tokozana na paradis eza grâce au nzamba sali mais mutu wana bongola mutema te mais à reconnaître qui est Jésus avec mutu azalo kola mutu nyoso te mais le même jour wana yena Christ bazalaki na wapi na lola mais ceux qui maman wana alobi que aruti na lola nzamba mo c'est vrai naza pe pasteur on nzamba pe si prophète on nzamba pe si don ya délivrance la fois passée na ote kozwa songe moko nzamba lakisi ngai na ba famille mususu batu o babomaka bango ona nutana bango ekomi nanu te ekokite akokite mabele oyo soki bakufi en réalité les choses bakendaka te bakendaka te parce que ndozomona même babengango séjour des morts mokila bawei donc tant mutu azokufa tana ekoki nde tomonaka bakobongisela yo pe esika il y a des protocoles malgré na kufa nanu te mais je savais makambo nzamba alakisanga etake prophète donc oyo lobeza oyo nzamba alakisa déjà ndenge nini procédure ndenge nini elekela po mutu akota lo oui donc ba protocole baza il y a des protocoles bazali même na séjour des morts même tout ça akufi il y a des protocoles chaque monde ezana bat bakoyamba yo ezana bat bakoyamba yo comme tout le monde lokola papa ale muloto avant kufa zobisa mwasi na ye prophétie que na moni ndoto nzambe atindi ba ange bazwa kozwa ngai après quelque temps
akufi ngai moko nazali na grand frère ya pasteur, c'est le pasteur bienvenu qui poyi pasteur dans l'église na je crois na kitambo bat ba yebie le lazare susu na bomo ete moli moné pe malakima depuis 2007 azokufa net lobby vendredi lelo samedi ngai na fiancé na etovani na yabi nazozonga na mboka na biso ezalaki quoi so yozonga na mboka na bino mboka na bino wapi alobi ka ba nazonga na mboka na biso kwa utaki Angola ndeko wana mwasi nanga tomoni ka lokola ke azoloba ozonga Angola place utaki na tongo bazobenga vers 6h30 ndeko na mobala pika église ba meme na hôpital tant to ke to zuye nga na simbele maboko na mona tangisima ya misu na moni mutakufi mais lobby tozala ki na jeudi alobi ke nazozonga na mboka na ngai. Donc en réalité des choses, un vrai enfant de Dieu muto yamba kolo muto azana nzambe tango azokufa bat bayebaka mageli wela kalate la desine mususu parce que bayebela on ndenge ke muto azokufa muto azokende parce que ça c'est tokoyeba on ndenge prophète tokoyeba ngo premièrement physiquement il est dernier souffle oza kata muto ezana souffle tant muto muso mona a crier muto muso a crier te muto muso a kolela comme le loka kavana ya émission awa na yambi famille moko bayeba lobi ke ba perdaki une jeune fille akufa ki alongola ki zemi akufi ba poto sambela poto tchakimia na famille mais ba lobi ke fille wana taba meme na mok ba moni ma misu ebimi pe ba mona fongoli misu après akufi lisusu wana fongoli misu na mok oui a fongoli misu ma misu ebimi après akufi. Donc cela veut dire que azo kufa azo mona ndazo kini bat ba kufa ba mona ndé bazo kini naza ba témoignage bien na ministère comme papa moko asala na bia ki abisinga lobi nazo piquer crise na église nazo bisa batu e na koyi batu abifana kitabi na okokate na koya kalma bele après ce que temps koyi alobi na ozela anjaya aya kozwanga wana yemoko mtolo wana yemoko azolo babongo tango asilisi akufi alamuki apa lobi na kufa ki ya solando betela nga ndenge ni mambo passé. Donc à vrai dire c'est là que tokoloba maman wana lobi ke azwa ki ngolo ki akufi nzamba memie na lola eza lukutati même ya lukuta pezali po mutu mususu andi misabatu ki atana nzambe akuta na nzambe eza pe na batu oyo akufi pe nzamba bi na zongiso na mokili po okelo ko continuer malam osala le suma beti ouais osala suma bete eza pe na batu oyo nzambe abiki na zuyo kaka na ozongiso te mais eza na batu misu nzamba bi na zongiso na mokili siko pasana na tuna boy prophète siko bato neto biso ke bato bakufaka tant mikolo ko kite eza bato basambeta bato basambela te siko bavanda wala pour passer ke ngonga na bango ko quand même sous po ba kota na place de bango oyo msa okende lifelo amsa okende lola siko bavanda na po bike mutu so na kufi ngonga ne koteza place mo bavanda wala question na eza tellement makasi na biki bato mispa bambe mutu azo expliquer azanganga bien za pasteur. Bon je suis prophète na ministère de délivrance makam nyoso na linga koloba ko sala na linga nzambe ye moko atangisa ngango malgré je suis théologien mais nazo grâce ya kozala pelé par nzambe depuis 2003 je suis consacré comme un prophète. Je crois 8 ans où naza pasteur responsable ya église. Alors batuana tangu tane ko kite na se ya moi bando ba brisker ko boma mutu mais kuna place ya ko fandela ezate surtout mingi na batu ba bomi mukile ba mingi oza makila makasi azobimela batu. En réalité des choses eza esprit na ena ne kete parce que kaba bomuta kufi eloko alboso esprit nde retiraka yawa benga muta kufi esprit et se retirer corps etika parce que corps est enveloppe ce qui esprit se retirer muta otika la vide a rotambo ali soute mais ndeto zoloba c'est esprit na biso et se retirer te ezali maintenant ce ko batuana po bakufa ba kenante esprit na ye ebimi na corps et bandi ko tambola mais en soute na corps corps etikali ekole pave lokola enveloppe ya pam babi mutakufa bako tiepe na mort basali pe betopsi nyo surtout bambomeye ba pa li ba ki ba kundi mais au moni bat bazo lote na bandoto
oh na lotaki na ndoto ko yebisa ki ngaba bomaki ngai donc c'est esprit na ye ekena nuté eza na entourage ya famille na ye titangu na ye ekekoka o nzamba tielaki ye na se ya moi parce que mutu nyonso ana sa moi nzamba tielie tana ye so ekoki mbala ko esprit mutu wana abandoka kotelengana ti langonga ne kokoka akei donc yango koka mote so to ka morate poto moni ke akufaki babi ba moni koto boy oui ngana zana mwana grand frère nanga akufaki babi ba moni na bandali ba moni na bandali or kizalaki esprit na ye mais ay ko honnête mais ba soksi ba oba bomaka bato ba lataka ba esprit wana pour ba continuer ko travailler na yango pour continuer ko travailler na yango ya mibale soki pe mutu wana zalaka ya nzambe comme Bible ne touchez pas mais ouais beaucoup mona ki bat ba ozala frapper il y a des vents et qui bando salama ba tempête ya mabeki kota na famille puisque molimo muto bino boliminaki ekete pe molimo mutu wana ezalaki na nzambe na mission osana samoy akotungisa bango. Mais pourquoi ça la tête que nzambe abiki mutu azaki mission na yaza souverain ya ko ça te ka empêcher liwe kotate bon liwa elakaka te nzambe ndabisaki mutu loko utela mabele okozonga na mabele lokola odesobeye na makambo nga nebisaki na Eden à partir liwa ezwaki nzela donc en réalité les choses sont nzambe pa lobaki liwa zalate na samoi liwa lingo zalate alors nzambe azana makoki ya kokanga liwa tomona ba Lazare oba pola parce que na yebi mambo ya délivrance na tangeli mambo ba délivrance na profondeur tilo na zoyeba nzambe mo pas otangisa ngango moni ba Lazare akufa réalité de ce bato bakundaka bango na mabele en réalité de ce mutu soit sali abanda ko pola partie ya 4e jour abanda ko pola à se dégager maintenant comment possible nzamba eko ko yeso eko sekwisa Lazare. Cela veut dire liwa et yokaka mungongo ya nzambe. En réalité, Bible lobby que il n'y a pas de relation entre les morts et les vivants. Mais au côté de l'histoire à Lazare, au monde babi Lazare était déjà mort 4 jours passés. Mais Christ est venu à Tunibo Tcheyewabi. Alors maintenant, à Memi Bango Nandro Bango Babi Tchakiye, place Bakunda Lazare et Zalaki na 24 escaliers. 24 escaliers donc bandi ko kita première deuxième ti na sali bulu pe na moment wana ba yu de bande ko kunda ba tuté ba tso directement bulu ba ko sala trou ba kotisio ba juli banga ba tie mais Jésus a zoupé sa ordre bi ôter la pierre donc cela veut dire na vie ya muto déjà liwa et koti ba zwaka pe libanga ba tie ezo symboliser le ko la tombeau na yi dans la réalité les choses ba bomaka mutu na physiquité babomaka mutu spirituel ndengo zomona libanga nezola c'est déjà tombeau maintenant pour que mutu a un esprit de mort azotambola za mort vivant et loko aliboso quand un pasteur azo prier pour na ye o yebi matière de délivrance il faut à longola dans le tombeau là c'est libanga o empêcher mutu e caler mutu pour mutabimati ndengo pima kamna olobela lelo na église mo inviter ngai maintenant sikoyo tangu Yesu atemi na kunda Lazare longoli libanga Jésus a gagné Lazare sort. Vous savez, dans 24 escaliers, comment Lazare a bimi. Deuxième, Bible interdit qu'il n'y a pas de relation entre les morts et les vivants. Mais comment Jésus était vivant, c'est Akoufa qui t'a dit vivant. Mais à Bengi Lazare sort, Lazare pas bimi. Donc, un mort a yoki mungongo un vivant. Donc, cela veut dire Jésus a sa limite, liwa et yo kakae, et tosa kae, et banga kae. Moi, vous savez, mutakufa le soka lamu ki le bandi otambola bat ba okima. Mais wa Lazare bat ba kimate. Au contraire bat bazo tatolande monena nzambe. Pe Lazare abima za kina ba bandi nzoto mobimba Jésus bi délilele et laissez-les aller. Bat misusu bo salé délivrance, il y a esprit de mort, bolongoli tombeau parce que délivrance esprit de mort ils en a 3 processus. Il y a liboso il faut ko benga na ko tombeau, ko loko ko ote tombeau comme libanga. Yami balé faut que benga mutu. Quand Jésus a benga Lazare, do benga Lazare physiquement esprit à Lazare. Parce que ce qui esprit a quitté corps pe lingo bimate.
yango mo ba pasteur muso azobunda na esprit de mort muta bondela pour na esprit de mort ozaka etungisa mutu parce que abendi esprit ya mutu te. Job alobi la réalité de l'homme c'est l'esprit. En réalité, pour terminer ces questions na yo, Lazare troisième processus ya okangola mutu azade ana kacha liwa, il faut d'abord tango abimi olongoli libanga obengi esprit ye ezongi na corps ya mibale faut ko fongola mutu. Merci beaucoup, prophète. N'a bien été sous temps vraiment. Il y a que ça passe dans le côté délivrance. Il y a ma camba molimo. Prophète, vous avez vraiment ma casse. Il y a une explication sur ce biso et lesquels biso la mutu biso ma tete ma caboli ma casse pénate. Soyez na likambo zo déranger biso Nicolas za likambo ya Serge Stéphanie na évangéliste Roger Baka to mo na bango na YouTube to mo na bango na ba chaîne de télévision nini baza ko bendana n'habité en tant que prophète attends que mosala nzambe o bango baza moko ya baninga na ye nini ko kokolo bana kasi donc est-ce que eloko wana ozomwa te que so sala soni et pona na bana nzambe to pona bino ba ebokamba biso. Merci Serge Judith pona mutuna na yo eza vraiment mutuna na répondaka bato yango bien po nzambe apesi nga ngolo ya ko réparer bato oyo bakabwani o bato babebani. Alors nayebi ndeko na biso évangéliste Roger Baka lokola journaliste ba film en Nigeria on appelle lokola un évangéliste ya ministère. Maintenant c'est Tiffany pe nayebi alors c'est un servant de Dieu oza journaliste pe munene na kati mboka oyo asalbe mission mingi na ba YouTube ya kotala pe makambo oyo ezobeba pe ya kobongisa et c'est un servant de Dieu ici déjà teya na yoka des gens. Maintenant komona bango mibale basali ya nzambe bazo welana bazo fingana ezali soni wana vraiment na kopesa Serge Tiffany et ndeko évangéliste Roger Baka conseil batika nde toti koloba na début émission ke tango ozana likambo ya mutu Bible zoloba sokoki ndeko na mabe koplibi yango te koloba ngo pe na miso batu te mbe luka ye Bible pesi biso ndingisa otuna batu kope mutu conseil deux fois troisième fois boko pesi bampaka lingomba bakote ya ye maloba nzambe soka yo kite po bampaka nde bakozwe bakolivrer pa Satan. Mais maintenant ozo leka bandeko na biso ba journaliste ba serviteur donc eza soni soki likamba koyani likambu bien moko aloba mabe pona moninga ola luka tu na ye ndenge ni loba likambu wana ou bien ndeko wana peta ngo yema moninga excusez bongo pété comme na monaki un homme de Dieu je salue encore un papa na linga mingi le révérend apôtre Mutombo je kalombo je crois je salue à passant toujours joyeux anniversaire papa tout ça qui les 60 jours c'était bien passé vraiment tout ça qui wana. Alors l'homme de Dieu lobaki na émission moko bayambaki a lobby lelo so mutazui 100 personnes église bazo memele Bible akoyoka liso mutu te akomi teti po azo kamba mutu. Deuxième il kamna ko loba nde tozo mona basala nzambe oyo amoni moninga na mabe akomi ko publier yango ko take mbala moko eza fondement plus mutawuti. Éducation, oui, parce que toi, on a trop d'éducation. Il y a ndaku, il y a famille, il y a école, autre temps, peut-être, comment kotanga, et le troisième, il y a église. Mais ça, nous tous aboyons tous les trois éducations. Ayo qui la papa botiete. Ayo qui la jamais, oh, ils allaient pasteur nae. Ayo qui la paix batu, la paix c'est enseignement, éducation, école. Maintenant, mutabongo, ago salo ya lingi. Ago memame, oh ya lingo même. Mais prophète, tant que moi, qui est que vous doit dire, bon, n'engagez ni ayo qui dans l'éducation, si ka outi te mais aussi comme si ça va pas passer ensemble. Vous comme passer ensemble, faut que éducation si ka outi, c'est normal. Est-ce que vous avez que les mots bino mo konde mutu bo compliquer makamba ngo. Question de ozela yango wana vraiment na sepeli. Omoni tozali na genre il y a 3 fils. Pona koma basala nzambe tozana ba fils ya liboso ezali bana enfant abandonné tozana ba orphelin tozana ba fils rebelle ozomona enfant abandonné ezali kwa papa tiki ya ko supporter ta botisi mwasi char a ko kanita irresponsable comme peut tozali na ba pasteur azana mundimi azana serviteur moko
abimisa me abandonna pasteur wana lokola kenda bima déjà dans l'église na olandeli soute sa koka non même nga nazoloba naza prophète mais nazali na mon père spirituel apôtre Élisée Elonga azali je crois na ntango apôtre abimisa nga ti lelo alandelaka ministère na ngai alandelaka nga mais eza bapano bazali enfant abandonné donc moto bongo akosala oyo ya kosala mpo batika ye moko azolokota oyo akolokota zwi message azwi oyo asali bon baofele eza lokola akufela pasteur ou bien azangani pasteur tokobenga baofele donc moto abongo ifo aluka aza ofele na ministère aluka même mentor bachandaka père te mbe bachandaka mpe père spirituel te mbe bamantor okozwa ngo ata 30 siko tokokoloba oyo bazosala wana neti oyo baka azosala oyo ser azosala eza bato oyo tokokoloba ke bazanga encadrement donc bazanga moto akoki koencadre bango naolobi te ke bazanga ba-encadrement mais je connais na bango mibale je connais ser Tiffany c'est un ser oyo abangaka nzambe c'est un ser oyo aza rankine te mais frère ndeko na biso évangéliste Roger Baka mpe aya mosali ya nzambe mpe asali ebele na mboka na biso atike bato me biso mopagano akoki kosente awa réputation ekebeba kutu te kaka na ndako na bango bia na chambre ya papa na mama papa yebisi mama ke nini mwana ya mobali asente mama asali kotomboka abengi bagangi ye na chambre esuki wana mais biso bachrétien so abi ke pasteur asente frère en Christ sœur en Christ basente nayebi biso mokili mobimba bakoyeba yango cela veut dire quoi ntango bango bazosala batiraillement kofingana bakerema koswana bawela eloko te parce que na mosala nzambe moto afutaka biso ezaka ye mo mokolo eloko nini bango bakoposa na vi ya bandimi ndobi ke Stéphane aza mwasa mosala nzambe aza moto abangaka nzambe mais eloko nini sikoyo na bato oyo ateyaka na bato oyo ankata mpo bidasi oyokai ndenge azoteya siko bato oyo ateya bato oyo ankata soki bazomona bongo eloko nini oyo ezofala na mito bandimi wana na ndako mpe ya évangéliste ya Roger Baka aza na bato oyo ateya donc aza na ekole mobimba akambaka bato ntango azolekisa azosaba biloko ya ndenge wana ozomona teke bino moko bozopebisa mitu ya bato bino moko bozokoencadre bozobebisa mitu ya biso bandimo tozoya pana me tolanda bino to tozonga na biso ya mokili le problème eza bozonga na mokili te soki bandeko wana bazobebisa bazoswana eza bango moko zomona azosambela nzambe ayebisi nga alobi omoni bato bakosa baprofesia lokuta baprofesi wana badetwaka nga te mosala na nga te badetwaka bango mo bavi na bango oyo alanda yesu jamais akopengwa mpona moto akozalaka na nzambe akolinga mpe nzambe akoke mpe église akoluka mpe pasteur mosusu merci beaucoup prophète wadi vraiment kokende tokoma na suka ya émission ya biso ya mokwalu nalinga bino azwa kokekende tosolela yango mais avant toashite prophète lelo tozomona lelo bamiracle nayebi ke tokota nango nsima mais oflashe kaka mwa moto tozomona lelo bamiracle bino basante bakomimisa makoko lelo nakati ya nzoto en tout cas question wana yango nde moto ezosala rage nde tozomona question wana eza lelo na mboka na biso bon moi prophète Joël je crois au surnaturel parce que nasambela deya mpona bato deux fois esalama na ministère 2013 nabondeli mpona motu mama moko asali 21 ans abotambe azalaka na maladie aovivre lisusu bien ta komi na 60 ans bandi maladi wana na âge ya 39 ans bayebaka te eloko nini ederangeaka bakende na bahôpitali nyonso batamboli banganga bakenda balubumbashi baeste babakongo abika te bamemai na église wana yeba église ebandisika eza na inane na 2013 tozoprie na priere ya 14 nzambe ayebisi ngai eloko nyonso eza na nzoto ya moto oyo satana tia ezobima nabondela mpona mamana lumière mpenza boye eza makiona te lokuta te parce que nga nayebisa nzambe na nga aobenga prophète soki olobi te na koloba te je crois okonsita nga bato bayepa na nga boyebi famille mobimba bato ebele bamona makambo ebele ya nzambe boza batémoignage ya minene alors ndeko wana nabondela mamana pese ebima na nzoto ebimi ekwei mais ekomaki te lelo mpese elobi mpese parce que nous prions pas le Dieu des systèmes mais le Dieu de la Bible c'était le Dieu des multisystèmes
akosala na mai, akosala na mungwa na mafuta, akosala na gauche, akosala na droite. Mais eloko ekomaka système l'église ezati. Parce que le système c'est coutume. C'est un système babylonien. Des télémas à la cape, comme idolâtrie. Mais le makambo nzambe c'est un multisystème parce que notre Dieu c'est le Dieu de multisystème. À cause de lelo likoro de bimé comme a vie na binote. Mais ekoki pe ko sala manango pe ndeto le. Ekoki ko sala mapona mbala moko mbe pa ebanda ko sama lelo likoro do. Lobi likoro do te. Wane komis nzambe te. Mais ekoki ko sala parce que un part surnaturel ezali physique te. Les surnaturel eza makambo elekeli mayela bomoto. Ozomona wa ba benga le décret de l'esprit parce que dans le monde bikamwa nous avons trois choses que citer. Les premières choses nous allons na niveau. Deux nous allons na dimension. Trois nous allons na degré. Ozomona comme na kota les serviteurs dans notre pays ba dans ba degré. Comme apôtre Mutombo, Kalombo, ba général Soni Kafuta. To mona martyr to ndana ba degré ba zwa mabala ba zwa misala ba fille de Sarah ba bala le tozomona na ba papa Mutombo tozomona ba dernier miracle ba bengi ba degré o ba benga mutu nzambe et salame l'apôtre Paul dans l'Ancien Testament mais professeur eloko koki ko contre la molimo c'est pesa kota kina nzoto mutu na bonzoto boyo bia kota kina molimo wabi mana nzoto boye est-ce que vous ko te ko compliqué ba na nzambe kote eloko eleki mayela bonzambe ezate eloko ekokota na molimo na nguya ya nzambe ekobima pe na bomoto. C'est possible parce que nzambe aza na limite. Mais ekomate vie ya batu tout le temps ba magorodo miselekete chaque jour soit telemi magorodo miselekete ba miss non. Mais eloko pe kota na molimo eleki na degré parce que diable pas na ba degré na ya azaba degré na yo atia biloko mabe na banzoto ya mutu. Moi je vis déjà dans mon ministère dans ma vie nga moko bazwa batia malade bato babenga surmenage. On a dépensé tout otoko dépenser ba mbongo belé te devant se pesa maté. Mais na lali na olota nyoka abima na mutu na lamuki na moni makila na mbetu na nga ebele na mutu na simi mutu etomboki te. Mais la moni makila pe décorer nyoka nga na mona ozomona. Merci beaucoup prophète to comme vraiment suka ya émission de la lelo na idée que na bozo du to betela makamasula mo to betela masula biloko ebima na nzoto oye kokota mo limo dimi na nzoto pe to ya kovandi ya lisusu na likambitali ba miracle ni likambitali délivrance na bato baza vraiment ya okanga moto ko tana ya ko beta ngo so comme na suka prophète mot de la fin na bato balanyo numéro de téléphone et que ça peut conseil na bandeko na yo o baza basala nzambe oyo ti lelo bazota désordre na ministère na biso na kopesa conseil na bandeko wana batika soki obengama te na musala oyo kende continuer classe oza na diplôme te classe ezaka na retard te ozwa musala obanda kosala na yo parce que musala nzambe eya travail comme bato babima ministre ake biro député ake ensemble ngata na bima na ndako naloba na ke biro na ke musala nzambe tant pe na ozongo na bi musala efutinga tala chassi yango mais oyo amoni ke musala wana nzamba benga ete amikotisa te poita des eaux de un jour parce que un homme de Dieu c'est un pasteur c'est un berger aza na motema ya patience même bafingi yo nga bafinga nga bato balekana baeglise bafinga biso bamagicien baya batinda bato baobuka eglise kutu baya babi okangi bato bandoki mutu wana simba ofinga pasteur afingi babétise alobi mais on a supporté mutu wana tina suka mais le même mutu wana nzamba ekofrappe après alors bakofinga na nzoto n'est pas dit que kati yo esi ti ministère no do bandeko wana totika kofingana omona te ngangana ndoki bazoswana parce que baza bato ya royaume moko biso mo mpe toswana te tosimbana makasi na biso eza bomoko eloko tozoyela eza te tosala topousse bana nzambe po royaume ya yezu ekende en avant. Merci beaucoup prophète opesi numéro ya téléphone j'espère que tobengo sombala sima parce que makambo eza mo ebele de tokoti kulika mapasser mo kishote parce que eza makambo esalaki soni kuta ngambo mais aye awa tomoni makambo susu ebani woto okota na yo susu mbala sima na semaine ezoya
numéro ya telefone na bato bali bazwa prophète Joël bato baza na mpesa bato bayoki yo oke bakokosimbama numéro ya telefone. Merci Serge Judith ya liboso topesi nzambe merci pour na émission na début tina fin nango mage na ye brusquement la ultima ngenge na pemite. Alors ngai kombo na ngezali prophète Joël Elonga, pasteur responsable ya grande communauté Efrata eza na ville ya Kinshasa na Minza Ozone. Mon numéro ezali 082 613 02. Alors sur lookinga na Facebook obeti Joël Elonga na koyamba yo na bandeli pour numéro na nga téléphone plus 243 82 613 02. Prophète Joël Elonga. Si vous avez posé na biso même na poto partout bazoluka biso na na poto je crois na février prophète azoya déjà na France tropé sabino a coordonné na biso toujours yango wana ozana posa to sambela pona yo ozana posa to yete na ba conseil soit numéro na biso de tolobi plus 082 613 02. Prophète Joël Elonga faire WhatsApp au bengi toyamba yo même na Facebook oloki tozali ali. Merci maman. Merci beaucoup prophète, merci beaucoup bande de Balandi Alain de TV, merci beaucoup bande de Balandi. Nouvelle tendance na tenu retour de l'autre pour la bino prophète Joël Elonga ndenge alobi naza quelques témoignages na ye mais le quoi azaki invité na nga na professeur bino moko boyoka epe boyoka ye bo consommer ye de bokoye ba comment nzambe asalelaka. Merci beaucoup na bande ko Balandi biso na tenu retour et pas bozaki ebele ya kolanda na chaîne ya biso et pas bomisana ko ba information pas bomisana ko ba news ya makambo soso les cas. Merci beaucoup ya Jani Sita depuis Suisse, merci beaucoup à toi ya Jani Sita songa mbeli ba betaka le covid ya Jani non c'est plaka pour nzambe le sambo seko. Merci beaucoup à Sembolo mambuku la Sembolo pour na Rotalda, merci beaucoup à toi et pas yozolanda biso pourquoi pas na Erkil m'envoie tout depuis Londres, moi à Londres, solo. Merci beaucoup à toi, Jojo Abiba de Paris. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup aussi à Dadi Sagui et Kuna quelque part et pas merci beaucoup à toi. Dadi Sagui, merci beaucoup à toi. Merci beaucoup à tout le monde. En tout cas, merci pas vous belé et à Kolanda sur la nouvelle tendance. Merci beaucoup. Et tout le monde micro misali pour vous la brancher na nouvelle tendance vous qui brancher na Alain de TV. Ndeko kuta la bien micro misali pour ya. Merci beaucoup. Prophète, to kuta na le micro misali pour ya bye.